Zelango eza bien te mama, ba ma ezo tonda, terese eza nango malamu te, ma ezo kota na banda ku moyen te, bolikela biso solution koto yo tala ba terase ndenge tondi. Ba ma eleke bele koto musale zo sala mango malamu route moderne oyo bato nyonso ba koleka. Kasi na kati ya prince batie lisusu salite bosoto, esali lokola nkomba ya mangengenge. Tozoka mwa salite mingi. Bazo bongisela biso prince toboyi te. Mais prince yango ba bongisa ezo umela tala koto biso tozali ndenge eza. Donc moya côté ka vraiment ezate. Batiele biso pe fulu awa. Fulu o ba olongola ngo te. Ba tu koto nyonso ba komi place ko ya ko bwakela ka awa. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensial tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika. Bienvenue à toutes les internautes et internautes. Vous qui nous suivez, Bolanda Kabiso Bino Banso, internautes na biso ya biso podcast oyo bopé ça a toujours confiance, bopé sa fidélité otoye la rabino toujours innovation ya malamu, toye la rabino toujours découverte ya malamu. To kota rabisika o batu ba mona ba kota kate o sika autorité kota kate sika population o ba ko souffrir population ba ko la population ba ko boaka mabanga mambe pona autorité municipale poke baya kotale la bango kasi a tozana kati ya Birmanie précisément na commune ya Bumbu Pengiringiri wapiete misala pe musala ya chef de l'état et ko salama et ko monana na miso ya bato population ya Birmanie ba ko bénéficier na route moderne ezali nanu na construction malembe molo nzela yango ekobonga ba ko buto ko komana kini label e ko zongisa langi nango ya sika langi nango ya kala o ezala kat na tango ya ba Zaire pe na tango ya ba Léopoldville e ko zonga lisusu to ko kende malembe to ko kende malembe pona kolakisa bino lelo to kolobela route ena pe to kolobela population ndenge ni nzela ena eko salama to kokota pe bisika o ezali na ba difficulté bisika ezali mabe bisika o ezali mabe oyo population akokokota te bino moko boyebi ete Esther Mbula akotaka bisika o population akokota te na ba buti na ye bino bopesa ye confiance pe fidélité to kokende malembe to pesi batonti mingi na nzambe tata parce que ceux qui appellent singa makasité beaucoup zala liboso ya ba téléphone na binoté boso ba ordinateur na binoté ceux qui peut appeler binoté makasité beaucoup mona ngai pété bino ba internaute na biso to kei malembe pena na cameraman na biso azaka toujours wana pona kozwa ba image oyo ya Esther Mbula pena ni pena concert na ngai El Mara o mikolo to ko sala na ye wa benga ngo le coach ibenge
ye wana azali wana tokokende na ye malembe toza na kati ya Birmanie to balobi ete télévision eza radio te pe télévision eza miniti to bandi kokende bino moko bokoyoka kuna ke tolembi kodinda tolembi nini tolembi biloko tolembi nini pe bino moko bokoyeba bokodécouvrir nini balembi tokei malembe tokende pe bino nyonso bokolanda pe bokodécouvrir nini population elembi pe nini bana balembi tokokende malembe pona ko découvrir ndenge nini population ya place na bazali kotambola pe ndenge nini bazali ko vivre na situation pe ndenge nini le Daniel Bumba, le gouverneur ya ville ya Kinshasa, azali kolembate, azali kokende toujours kotia banzela na ye akolobate ngiri bumbu selemba pe 24 communes ya Kinshasa et kozongisa langi nango ya sika na etango ya Léopoldville pe na tango ya Zaïre ndenge nini ezalaki na ba route moderne pe bazali kokende lelo ezali Birmanie ba ko bénéficier pe na route moderne bino moko bomona eza na construction tango bakosilisa nzela na bino moko bokomona ke population ekozala malamu pe population ekosipila na banzela pe ekosipila na bisala ya chef de l'état pe na gouverneur na biso Daniel Bumba pe population eko bayebi ete toza en difficulté ebele na kati ya ville ya province ya Kinshasa kasi makambo nyonso irendaka na molo parce que bazali bateau magique te bazali bateau bakosala yango malembe molo l'oiseau fait son nid pe malembe bokomona bino moko pe population ekosepela pe bato banso bakosepela na kati ya bokoyoka posa yako zonga lisusu na ville province ya Kinshasa social ekobonga omoni ki batiaki gratuité de l'enseignement omoni bakotia banzela omoni bakotia pe sécurité ekozonga na kati ya ville ya province ya Kinshasa tozali na kati ya commune ya Bumbu précisément na kati ya quartier Birmanie direction Birmanie wapi ete tokotambola malembe tokotala pe soki tomoni population ekotambola tokokutana na population moko oyo tokolobisa ye po apesa biso difficulté pe ba délicate oyo ezali na kati ya commune ena pe na quartier ena nini bazali ko traverser la difficulté parce que bayebi ete tango batongaka nzela ezaka toujours na difficulté eza toujours na bateau bako souffrir tango bako tonga tango bako sala musala eza toujours na bateau population oyo eko souffrir pe population pe bateau yo bako nyokwama pe bato mosusu ba bénéficier na nzela na bino moko bokomona toko kende nango malembe molo bino moko bokomona ndeni toko tambola pona tokoma si esika na wapi ete tokokutana na population oyo bakopesela pe bakolobela oikambo o etali nzela pe etali sécurité na kati ya ville ya province ya Kinshasa précisément na commune ya Bumbu. Bonjour ndeko. Biso tozali chaîne ya télévision ya biso podcast de Karana TNT pe YouTube toye awan to lobela sur découverte penzela c'est toi Jean faut tout na tout soir c'est pour faire de ça là bino nde boko sala nzela bino moko bo découvrir que bango nde bako sala nzela donc bakoloba te parce que baza ba bénéficiaire nango te kasi bazali nde ba constructeur toko tuna toko luka ba bénéficiaire o bako bénéficier na nzela ena bako bénéficier na makambo oyo chef de l'état pe bako gouverneur ya ville la province à Kinshasa nini o azali kotikela bango lokola nzela na kati ya commune ya Bumbu. Toujours continuer toujours na kati ya découverte na biso tozali na kati ya commune ya Bumbu précisément na quartier précisément na direction Birmanie wapi ete tokokuta nzela oyo chef de l'état pe gouvernement gouverneur Daniel Bumba bako sala toujours pour batia population toujours na ki
batia population na bango toujours na malamu toko kende toko koba biso wala tozali toujours na kati ya Birmanie toko kende maleme to moni mama moko mamu azoteka fufu soki tokoki pe kolobisa ye soki pa koloba pe akoloba pe ke bikambo moko parce que na kati ya Bumbu azali moteki pe azali habitant nini akoto. Bonjour maman. Bonjour maman. Biso tozali à biso podcast avec partenariat na hôtel de ville toye tokota la ndenge nini nzela ya Birmanie pe Bumbu Ngiringiri c'est les 24 communes ba ko bénéficier na kati ya banzela pe ba bien fait ya gouverneur pe chef de l'état biso toye awa okoki koloba nini nzela ngo eza bien te mama bama ezotonda terese eza nango malamu te ma ezokota na banda ku moyen te bolikila biso solution kotoyo tala ba terrasse ndenge tondi bama eleke bele koto musale ezosala mango malonga te mama boluka solution burugumestre aluka solution pona likambo ma eleki bino moko boko mona bazoloba ke mai eleki bourgmestre aluka solution basala kirage bakosenga kirage à part kirage. Est-ce que sécurité na kati ya Bumbu na direction Birmanie ezali? Ouais toi papa. Eza nango te otala nanu banzela ndenge ezali. Busoto na busoto watala. Sécurité ezali vraiment assuré awa na Bumbu. Ezate. Bakulu na bazo déranger. Makasi ko bunda pamba balukila biso solution pona makambo wana. À part bakuluna et puis kirage nini susoko bakisa lisusu na kati ya komi. Courant pasi biso kusu tosali na biso soki 5 soki inane courant ezalaka nango te efandaka te eloko te mama. Ah ba kolela courant ezali te mai ezali te mai pe bosa nango pete. Mai eza nango mais courant nde eza te ba makambo tout ça makambo eza bien te. Baza na kati ya centre ville ba kolela courant ezali te pe mai ezali nango bien kasi nzela ba kosenga soki kirage koleka na kati ya nzela ena pe ba ingénieur ba kosala na kati ya transport oyo soki ba kosala bakoki kosala yango na lombango pe ekobongisa ekosala ville province ba habitant ya Bumbu précisément na Birmanie ekosala bango bien parce que bango pe baza pe ba habitant baza pe population pe bazali l'état parce que l'état balobi ezanga l'état zayo yango ba kosenga ete que l'état aye ba kotala ba ingénieur ba kosala na kati ya transport ena basala yango na lombango parce que mama kosenga parce que nzela awa bazo senga soki bako kire banzela oyo soki bako senga bazo senga pe sécurité parce que bakuluna awa baza ko déranger bango vraiment makasi ba kolala te kuluna eleki makasi pe ba ko ba ete courant awa ezalaka te parce que tango pe molili pe ezali pe esika ena ekozo permettre pe ke bakuluna bato ya mabe ba opérer na kati na esika ena kasi soki courant ezali pasi po ete bato ya bakuluna ba opérer na esika ena yango ba kosenga commandant ya la police a augmenté lisusu abakisa lisusu ba soda na kati na esika ena pe ba kosenga lisusu ete sécurité ezala esika ena pe ba kosenga na mokonzi ya SNEL soki ya moyen akoki kobongisa ba câble na ye akoki kobongisa makambo maye pote courant ezala malamu parce que soki courant eza malamu baza na facilité ya ko détecter bato ya mabe bato oyo bayaka ko tourmenter kimia ya population ya Bumbu ba ko senga na bango basengi ete bazala awa basengi ete ba augmenter yango parce que ekosala vraiment malamu te ekosala mabe na mitema ya ba population parce que population ya Bumbu bazali population oyo bako voter pe na 2028 bako pesa o pe ba voix oyo bazali pe na ba député o ba pesa ki pe ba voix ba pesa ki bango kasi bako senga ete bazali na posa ya kimia bazali na posa ya nini esika la bango ezala na propre balongolela bango bosoto o ezali lokola ngomba ya mangengenge to ebite so tozali na ngomba ya mangengenge to ya luzizi toko koba
ba toujours tokokende tala ngomba makima salité et vandi liboso ya population o ba kotekela batu biloko kolia be o yo population ba vandi esika ena et ko créer malaria typhoïde et zo créer ba maladie ya ndenge na ndenge kasi soki population ekoti susu na maladie kasi population moko wana nde ko voter on a 2028 yango ba sengi gouverneur ya vu la province à Kinshasa ba sengi mama Marie o azali bourgmestre ya commune ya Bumbu atalela bango likambo ena wana tokomona tokolobela population tokolobela l'état kasi population pe tala nzela o tokotambola na kati ya prince moderne oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba Mbaki pe président la biso ya République démocratique du Congo asali biso nzela ena nzela malamu route moderne oyo bato nyonso bakoleka kasi na kati ya prince batie lisusu salité bosoto esali lokola nkomba ya mangengenge pourquoi c'est que population biso pe lisusu population tokoboma lisusu pe lisusu mboka tokoboma lisusu misala oyo ba autorité municipale bakosalela biso kasi pona nini bakosala misala bo bakosala makambo ena kasi population tango bakopesa bino lisusu misala bakopesa bakosala bino banzela esenge na biso tobatela banzela wana parce que nzela ya ngonde ezali nde nzela ya ngonde ezali nde ya ngonde ezotonga nde ya ngonde ezali nde développement ya mboka na biso parce que na nzela nde pe mboka na biso pe kotambwa tokozongela bino kala minute tokokoba toujours na kati ya direction Birmanie ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yokimi tokokoba toujours na kati ya route na biso ya Birmanie na kati ya commune ya Ngiringiri pe Bumbu bino moko bokomona boko constater ndenge nini na kati ya nzela pe esika na bato bakoteka kasi batie fulu toko constater que fulu eleki makasi pe nzela ezali vraiment malamu te bino moko boko constater population ezali kolela que population oyo pe ekoboma pe nzela ena parce que ezali te que autorité municipale nde bakosalela nzela ena autorité municipale te nde ezali kolobela ezali tia basalite ena kasi biso moko pe population pe totala pe malamu pe est-ce que oyo est-ce que makambo manso est-ce que l'état ndi mutazo sala yango est-ce que l'état ndi mutazo chango kasi botala bino moko ndenge naza kokota na kati ya nzela ndenge nini na kokota kasi ezali l'état ndi mutu ezali l'état te kasi ezali pe biso moko population nde pe tokobebisa esika ena kasi tokosenga na population ayeba kotalela biso ndenge nini nzela ena bino moko boconstater ke nakoki ata ko avancer lisusu te nakoki ata te ko avancer lisusu na kati na nzela ena bino moko boconstater ke nakoki avancer na kati ya nzela ena kasi population nde pe kobebisa lisusu nzela ena ezali kobebisa makambo tala bino moko bokokende doko constater ndenge nini nzela ena ezali kobeba ndenge nini population mpe ezali kobebisa esika autorité municipale esika gouverneur ya ville ya Kinshasa esika oyo no
gouverneur ya ville ya Kinshasa azali kobongisa pe chef de l'état Fachi Beton oyo babakiseli esusu mukwa tondolo azali kobongisa kasi biso moko population toko bebisa yango biso moko population toko tia kasi mbule ekitaka mbule ekitisaka chassete mbule ekitisaka bidon te mbule ekitisaka biloko ya mabe te kasi tala population bango moko bako témoigner bakoloba na kati ya micro na biso. Bonjour maman. Le sali to ebite so toza na ngomba ya mangengenge luzizi la to na ngomba ya nini ke salite pe bosoto ezali liboso wana. Merci maman na ndengo lobi na biso mais plus tozo teka tozo kama salite mingi bazo bongisela biso prince to boyite mais prince yango ba bongisa ezo umela tala koto biso tozali ndenge eza donc moya côté ka vraiment ezate bateleli biso pe fulu awa fulu o ba olongola ngo te batu koto nyos ba komi place ko ya ko bwakela ka awa donc to teka awa tozolela ka awa na basolo donc to a vraiment kimiate bataille la bisona likambu ya place oyo ziko olingo le baete fulu oyo ezali bino ndembo bobwaki yango te biso bato bwaki yango te bao bongisa prince bayaki na mutuka babuche nde bao batie wana siko bato na quartier babani pe ko bwakela ka wana yango ne komi siko fulu ebele bu bino moko boyoki ba riverain ya esika ena nde balobi na kati ya micro la biso ke ezali bato oyo babande ko bongisa bazwaki fulu mwa mokie batiaki wana po ete balongola yango kasi po balongola yango balongoli yango na lombango te yango bapesi passe na population e bandi pe ko bwaka lisusu na kati na esika ena bakomi ko bwaka yango ba riverain ya nzinga ya ena bakomi ko bwaka pe matiti kati ya fulu wana kasi toko singa na sali cage donc bolongoli basalite botie bosoto soki ekau na mbula na mvula oye beti boya na lombango bolongola yango kasi tant boko ya na lombango te pona kolongola yango bino moko boko fongola lisusu nzela pona ba riverain pe pona ba teki oya nzinga babwaka matiti na kati na esika ena to kokoba bino moko bomoni ezalaki eza wenze ya Birmanie oyo batu riverain ya esika ena ba profitaka pona kosomba biloko ndunda mate vivre frais pe bisloko ya ndenge na kati na esika ena permetaka bango kende esika mosika bakende selemba uto bakende gambela base retrouvaka na esika eyo pona kosomba biloko ya kolia pona kosomba pe biloko ya ndenge kasi tango batie nzela ena bateki ya esika ena bazangi bisika ya kokende bino moko boko constate ke na kati ya carnet kutu ezali lisusu te parce que soki mvulaka ke beti awa mai oyo ekokotela bango na bandako mai oyo ezokotela na kati ya bandako parce que nzela mai elekela ezali te yango bako senga na autorité municipale bayeba kotalela bango likambo ena bayeba parce que bazali pe na droit ya vie bazali pe na droit ya kovanda esika ya propre esika o ezali bopeto parce que balobi ete Kinshasa ezobonga kasi Kinshasa ekobonga malembe kasi na ba action oyo te kasi na tango bango population autorité bazobongisa population pe il fallait ba aider pe autorité na kobongisa balongolaka pe basalite na bango kasi population autorité tango azotia salite azalaka wana pona kokire yango pona kolongola yango balobi ete chef de riz chef de quartier na ndimite ke na esika ena bazangi chef de riz bazangi chef de quartier bazali nango kasi chef de riz pe chef de quartier ukotala na yo nini ezali na kati ya avenue nini ezali na kati ya quartier chef de quartier pe babeti mbela na mama ya kati ya commune ya Bumbu beti mbela na monsieur Edouard o azali na kati ya commune ya Ngiringiri boye bakotala mesika enzela oyo esangisi Bumbu na Ngiringiri basengi ete bosangana pona kotala esika ena parce que population oyo na esposa ya kovanda misika ya propre ya bopeto tokozongela bino na mbala nsima tozokende malembe pona koshite na kati ya manaka na biso ya découverte ya mokolo ya lelo atoko
na kati ya quartier na biso Birmanie, direction na biso Birmanie, toko ke toujours na manaka na biso ya découverte ya mokolo ya lelo. Nango nako kende toujours na kotuna ya juste congolais nini basaleli biso nzela kasi na kati ya nzela yango toko kuta bangfulu sali lokola bangomba mangengenge toko kuta bo bakirage c'est bakirete kasi tolingi nini batolelaki nzela parce que nzela oyo na ntango ya kala ezalaki liboso soki oleki na nzela ena okokoka oleka oni kutu tenga na lati babuti mpo nayebaki toujours ke nzela eza toujours na langue oyo nazalaki ya komona ete na kati ya nzela ena batongi route moko moderne kasi na kati ya route moderne yango nakuti ya mangengenge au juste congolais alingaka nini batongi bondi kobwaka matiti na kati na nzela ena kasi basalela congolais nini parce que ata soki batie courant bokobebisa ata so batie mai bokobebisa batiaki bacarnivore na kati ya bacarnivore ekomi isusu esika ya bosoto ekomi esika ya kobwaka bachasse mpo nga nayebi ete mbula ekitisaka chasse te ekitisaka mai te ekitisaka mulangi te ekitisaka bakasa ya kwanga te ekitisaka fufu te kasi ekitisaka mai kasi esika nzela o mayeleka kasi yango nde tokomona fufu tokomona bosoto tokomona carnivore ezali boucher kasi au juste tokomituna mituna o ezali na kati ya mituna biso congolais au juste yo lingaka nini basalela nzela mabe basalela eloko boye ezali mabe au juste vraiment yo congolais o lingaka nini kasi na kati ya nzela ena ezali nzela moko moderne ezali ko réduire ezali ko diminuer pe ezali modernisation parce que na kati ya nzela ezaka développement kasi na kati ya nzela bako diminuer baku bako diminuer ba trajet na kati ya nzela kasi na kati ya nzela ena tokomona bosoto bisika na bisika tokomona na nzinga na biso tokomona bosoto tokomona makambo ebele kasi tosala nini pona congolais basala ndenge nini pe congolais azali moto ya genre nini parce que te ko comprendre que congolais nyonso bonyo boko sala et pas ya congolais ezali toujours mabe kasi congolais ye alingaka nini au juste bino na ebandeli ya manaka na biso tozali na kati ya route na kati ya commune ya Ngiringiri pe Bumbu oyo chef de l'état akosala pe na gouverneur Daniel Bumba na kati ya commune ya Bumbu Ngiringiri na 24 communes ya na 24 communes ya ville ya province ya Kinshasa tozali na kati ya commune ya Bumbu pe Ngiringiri tozali na Bumbu siko tokoti na kati ya Ngiringiri bino moko bokomona tozali toujours na kati ya direction Birmanie pour komona ndenge nini mokonzi ya mboka kosala misala na ye toujours azokokoba toujours na kati ya ba misala kasi o doko constater na kati ya prince ena kasi ba mbomba ya bafulu ba isika banso tokotambola liboso na nga pe lisusu donc komona isusu na ngomba ya mangengenge na koyeba te ekotungisa pe moto mangai na koyeba te congolais au juste alingaka basalela nini tolelaki nzela oyo ezalaki mabe nzela oyo soki mvula ebeti bato bakoleka te poto par-ci par-là maloba bazaki ebele oyo tokoloba na kati ya nzela ena kasi batongi biso nzela batongi biso route moderne oyo eke tango mbula ekobeta tokoleka na kimia tokoleka na sai na kati na esika ena kasi tokomona fulu na kati ya prince ena tokoyeba te congolais au juste ye ayeba ningaka nini pe azali genre ya mutu nini congolais tokokoba tokokende toujours tomoni population moko o azali bénéficiaire riverain moko azali bénéficiaire ya route ena bakoloba bango moko ndenge nini basengeli pona nzela oyo parce batongeli bango nzela moderne tokokende tomoni papa moko atekaka dendo population pe riverain ya esika ena ya Ngiringiri précisément côté Birmanie. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Biso tozali télévision
YouTube pe toleka tente ya biso podcast toye awa pona ko tala ndenge nini mokonzi mboka azali kosala misala na ye pe le gouverneur Daniel Bumba kasi pasi na bino vraiment ezali nini na kati na nzela ena pasi na biso ezali kolobaka nzela oyo ya biso ya Birmanie awa tozomona ndeti bana musala lokwa bosabote biso nzela ngo esilite tomona lokwa nzela gouvernement lokwa mutabwakisi biso baninga banzele bongi bakomi to babongi oya biso nzela komi ka après esila nzela tikali ka bongo tomona lokwa ka ete presse ya biso lokwa gouvernement komo okosala ngo biso babongisa ya biso neti baninga to babonga eloko lobaka yango na gouvernement abongisa biso Birmanie acha biso minda to ndeti baninga molile zokota nzela zosuka mituke zosuka na nzela esengi nzela suka pela ndeti nzela no se suka ke suke tutani ya biso pe suke tutani eza bena kimia yo to sengi kimia ezala to mona bate musala o mino bosa ya gouvernement ya fachi ekepia liboso kasi likambo etali ba mai pe etali carnival nini yokoki koloba pona yango bon likambo etali carnival eza musala ya l'état azona en charge pe etali ba carnival eza ba boucher moi mingi pena ba tout mususu ba tia ba cho ekoma kokanga madusu ndeti biso atozali dossier kangama ma ebima lisute ma ekoma hotel magana lipangu tokoma ta baka niveau ekoma tonda boucher ekomi na système ki to pesa ka gouvernement mbongo ya muke alongolaka biso basalite liboso ya ka niveau kasi bozara na nini bourgmestre awa monsieur Leonard puis na bumbu bozana mama Marie na ba député na bino basaka musala te ba député na biso basala pena musala makasi to mona ba pena te musala ya député kenda bena liboso bon ba musala ba liboso to mona ka ba soutenir mingi banzela oyo déjà basala déjà kala mais la banzela oyo bazo sala sika po basilisa ngo na moni pena ba mama biso non pena ba yami pena biso bien te pona ko bongisa bakani kasi on a constaté na kati ya nzela oyo ba chef de l'état atongi nzela malamu ekomi goudron tant mbula ezalaki liboso soki a mbula beti boko koleka te mais c'est quoi ateli bino prince mais eloko na remarqué na banzela nyonso nawe bate soto za ngomba mangengenge to nini ba fulu esali bangomba mangengenge nini okoki oloba ba salite oyo l'état pe kandi mutatiaki yango to bino moko population de botiaki yango te na makambo etali poubelle eza bato yo balingi koyoka te na bandako na bango batondisi basalite mpona kobwaka na veni oyo leta azali kobongisa ezokomaka piske ebele ndeti liboso wana salite ezali ebele leta atindi biso te tozwa salite totyango liboso ya carnival eza nde bato baza na mapango zingazinga na ndenge babutu na baswa bato baza mwa kidiba bazobimisaka bapoubele mpona kotiaka na nzela o gouvernement ekoya kolongola si bino boza na basusi ati te boza na chef de rite chef du quartier te mokili ekoma ya mabe okende ofunda mutu aloba boye ekomi o mutu yango aza boye o mutu yango aza boye yango biso mpe na gouvernement tokipa mpe mama mutu te asali oyo aye leta soki azwi acharge na ndenge na ye kasi nini okoki kosenga mpona bato wana baincivique oyo bakosala mosala bakobebisa nzela oyo mosala oyo chef de l'état azali kosala bakobimisa yango ndire chef de l'état azali kosala te nini okoki koloba na chef de l'état to nini okoki koloba na baautorité mpona komene mpona kotikisa bango babiloko wana nini bakoki kosala mpo bato wana basala lisusu biloko wana te bon nakoyebisa population boye ya bato oyo bazalaka na basalite na bandako na bango bapoubele soki poubelle etondeli yo na ndako babengaka ata moto apusu azwi poubelle opesi ye mbongo amemeli yo poubelle mais na baoyo bango bakomi kosala oyo na gouvernement ya koloba lokola gouvernement alemba biso te alemba population na ye te azala toujours kolanda kaka population na ye na makambo bango bakosala na bacarnival mpe na baterrasse na baprince bamemeka soki obwaka basalite na baprince te mpo l'état azwa charge akosi na mituka balongolaka yango yango moni kee na sepelika bino bokontinue na nzela oyo ya biso ya Birmanie esila nanu mpo tozomona nzela esili te me mituka ebele prince kaka embouteillage esali te full poubelle tosepela te yango moni nalingi koloba boye mwa motuya ya bato oyo baza mwa liboso ya bato mayele bazwa nanu exemple ya lokola ediele
papa mobiksi ya biso ya awa papa abikisaka bana na ye alandaka konsi ya bana na ye alingaka mokili na ye ngingi eke liboso soki tomoni a faveur ke prince oyo ekotela gouvernement mpona faci beton mais ebiele nzambe apambola ye na bato na ye oyo atiaka na mosala ya bakambisi ya kokomba prince bango nde bakomi kolandela makambo ya bapoubele kokota na mapanga bato kogangela bato na mapango oyo amoni akobwaka su poubele bongo komini na biso ekozwa en charge na ngingi bakokanga ye. Okay, merci beaucoup. Bonyomoro Bomoni, riverain ya kati ya commune ya Ngiringiri, précisément na quartier direction Birmanie ndeni ya Beteli Emoko o etali ba fulu o to komona na kati ya Prince oyo esali lokola ngomba ya mangengenge etezali ete riverain pe population ya nzinga bakozwa bafulu na bango ya ndaku bafulu na bango ya ménagère nde bakobwaka yango pe babeti setete batela bango kulotiliki soki lotiliki ekoti na kati na esika ena okomona ete bakokanga bato oyo bainsivique oyo bayaka kosala mabe bayaka kozwa basalite na bango oyo eutaka ndaku na bango na bamenange bango bakobwaka sela. Ndenge toyebisaki bino toujours ya biso podcast ememelaka bino toujours ba innovation pe ememelaka bino toujours makambo ya malamu découverte na biso lelo tosalaki yango na kati ya commune ya Bumbu pe Ngiringiri tosalaki na direction Birmanie tomoni esika ete o ezali population ekolela ba difficulté ya population pe tomoni pe esika oyo chef de l'État pe gouverneur Daniel Bumba basali makambo ya malamu pour na population batie nzela batie goudron bomoni banzela ndenge nini ebongami ezali kitoko na langi ya malamu pe bomoni ndenge nini population batie lisusu matiti na kati ya ba prince oyo chef de l'État atie bango moko toyebi te les population to kinois alingaka nini pe tomoni bino moko mde ba riverain ba bénéficiaire yenzela ena bango moko ba témoigner na kati misusu balobi ete batela bango lotiliki na kati ya nzela ena courant na kati ya nzela ena ezalaka vraiment te bazali ba carnivore na bango ezali bouché soki mbula ebeti awa toyebi te soki ezalaka océan nini soki océan Atlantique soki mai ebale nini toyebi te tokoya awa pe tango mbula pe ekobeta mvula ekobeta tokoya biso moko to découvrir yango ala parce que biso toza découverte tozaka wana po yango découvrir ba point fort ba point faible oyo sika l'État akomaka te biso tokomaka wana à travers émission na biso et permetaka ete l'État mona ete population na ekolela na gauche ekolela na droite ekolela likolo ekolela na se ekolela na nord sud est et ouest yango wana ya balobaka ete le temps c'est de l'argent de télévision ezangonga toko balobaka toujours le bonne chose ne dire pas toko kiende ko cité na pesimbote na ba chef na biso le trio Roni Malundama Yannick Malundama Jeking Malundama mama social o asambelaka toujours azakawana alingaka koyoka kolela ya bana te alingaka koyoka kolela ba orphelin te ya bato te mama social Laurent mama Laura Chou Mantuila Touro na massacré kombo na oyote na moni wana liboso concert nanga o mikolo akomi coach Ibenge Mara la maranona de la presse ya bodo mère na dingake makasi c'est toujours ici Prudence Ngimbi totali kona zamba wa taki na nga toujours totali kotoyo tomoni cameraman de luxe Jordan na benga kemingi Floka Wada, tomoni koto yo Josué, tomoni koto yo, to ça tellement belé ingénieur d'eau, to qui est côté mon sous-soudan. Vous êtes tellement ébélé, on a maîtrisé vraiment ma combo la communauté. Je vous aime tous dans mon cœur. Oh, on a tangi combo na été, ko takine nga été, ko sala nga pe rigueur ébélé té. À la prochaine na kotanga combo na ce qui est Nathalie Koto yo Jo Kabangu, Nathalie Koto yo Gloria et puis Nathalie Gloria, Nathalie Jo Kabangu, Nathalie Serge, Nathalie. Vous êtes même belle staff oyo ba commissaire Mikolo Soulard. Ba Isaac Kayanini, Tsuki Wana.
biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika